P ba joyeux Noël na bino na monde déjà numéro na yo esuki na 696 696 en tout cas na obenga sima na koyambo sima na pera ba joyeux Noël et pas ba ndeko misusu bongo okobenga na sima bana moamba maître Migolba joyeux Noël en tout cas maître bougie rouge joyeux Noël na yango maître bougie rouge ba bonne fête kuna koto ke na koleksa moi tango moké na fruit du sud en tout cas maître makasi na fruit du sud maître bougie rouge en tout cas joyeux Noël na yango na pena bo sanité ko boka tala bi moamba na zimba moko Rose Omoyi Mamvumvukidila Rose Omoyi Mamvumvukidila mwana kasanoko na bango joyeux Noël na yango na pe ko bosa na te ko lobaki eda na sangisi moamba mobimbe ba joyeux Noël na bino yango wana Shakira la reine Shakira joyeux Noël na yo pe phénomène Omoyi pe lisusu ba joyeux Noël ndenge mo na bosanité ba Keren bana nga batu Keren joyeux Noël na yango wana na bosanité vraiment boza ebele Raymond Zola ba boza tellement belé so na tanga ba kombo boleke belé ko tanga bino na sima moamba en tout cas en grosso modo le sako pe ba joyeux Noël na bino na kena funa tana kena funa Nathalie famille il y a bâtiment intellectuel qui son nom repose en paix mobimba kuna pe na zui mama Tawa Tabita Okako et de bino nyonso kuna mpanzi ya funa ndanu limete ozi victoire bo baluki bo tout en tout cas bino nyonso ba joyeux Noël na bino vraiment côté bozali pe na katisi kolobake Lukunga to nazi Lukunga nazi ya Pierre Mboko nazi Ani Mboko nazi famille Mboko mobimba en grosso modo ba joyeux Noël pe la bosa nte ko boka famille Jongelo mobimba kuna Stefa oziboza tellement ebele mingi na bosa nte Francis Loresse ba joyeux Noël na bino pe de boza tellement belé de bora mikina ya yango wana vraiment na bosa niote et ça la bien makasi so na boki ote ko mona pasteur en tout cas c'est moi ba kombo za katelme belé na mutu ndenge na boki bubul mukunu kilanda muke ba joyeux Noël no yango bubul mukunu kilanda muke pe na bosa nte mettre taike kaka ndenge zalaka mba mona les na bi Jidex Masamba grand jogo joyeux Noël no yango wana pe na boki modete papi fala wa plateau joyeux Noël na pe pona ta joie Noël bo ndibi et tout ça là 100% ka congolais ce qui aligni mabino makasi quoi ndé moko so na boka tata na bika dete bo fala mona zolo mama get fala donc ko sana ana ok ulia so ya Noël est-ce que mama get fala ndenge moko beriti fala ya mosi fala nani musa trali Stéphane Fala oya ko silikela nga pamba mtu ya mbaya maope ya malili nyonso kuna pali donc ça bien makasi ya yo ya ngwana vraiment na bosanité Prince Mamvumvukidila champion joyeux Noël no ya ngwana na bandi émission ya lelo za bokolo ya Noël somba crédit benga totela yo komba ya nani naloba na kota lelo fétiche technique na baki na ko m'inviter lelo te mais dimanche prochain na zana bino awa de 13h à 17h tokozala na 25 kachel awa tokotuna bango bilan na bango eleki ndenge nini na ko rappeler bino ke championnat pe liste de bimaki date pe d'abord mise date pe ya championnat déjà babi le 17 janvier mais to tanga yango bien pour na to confirmer bino ya moto tanga yango to baina na komba moko tota michopo tota technique na bandiko tu na yo tota michopo tota technique yo benga oye bisangai avu allô mbote wapo benga comment s'il vous plaît Christili Christili le sako na oko tozali babu joyeux Noël contribution de Michel et tout ça combat technique to ya fétiche Kindoki michopo edingwe to michopo ya Shakira ya Shakira ok yo de mutalibo so boko mi 5 total michopo ya Shakira c'est que bien makasi kata to ya mbape ndeko azobenga biso atamso mulunge mingi na éviter
soki kaka bobengi tota technique to fétiche nalela nabwaki eme tukudi ai allo mbote papa benga ko nani ya Sibolit fétiche ai Didier le sako koto zali bana kaluka nyoso Sibolit 1 Shakira 1 ba combat technique combat fétiche eza awa ebele tozana combat ya Edingwe Liwanza Shakira 5 chantier Sibolit Shege Mabokotomo maître mazo nzungu ya bando enga yena mbana pelo esanga vertige bakache ba leke bele allo Mbote hapana ngombe ngoma comment s'il vous plaît Fredi Moïse bana ba humbulo sako ya fétiche Michopo Edingwe to ya Shakira deuxième personne kata to ya mandeko oyo to kasoko ko gi 5 to boka mba moko allo Longo pe mena TV ndamu papa na ngai numéro na oyo suki na 687 longo pe mena TV to solo za ligne winde kona biso akei na ebite nalo banini ba combat za tellement ebele tozana combat ya super anguluma tozana combat ya maître chaka tozana combat ya de bastro tozana combat ya anyata tozana combat ya maître animal tozana combat ya 5 chantier tozana combat ya maître giga tozana aïe ba combat eza tellement ebele allo mbote hapana ngobengo ko s'il vous plaît Mabokotomo combat fétiche basengi Mabokotomo so bokoki 5 personnes totel milo combat moko ya Mabokotomo ya kitoko makasi et ça la biso bien makasi à vous kata pona to Mbappé ndeko mususu rapidement allo mbote hapana ngobengo comment s'il vous plaît Komborani papa nanga David papa Dadi na selemba lo sako koto zali toki dabo komi misa to tikali mutu batu mibale pona Shakira kata pona to Mbappé ndeko lo mbango mingi papa Dadi merci allo mbote yana ngobena comment s'il vous plaît Josepha, tota combat mi chopoto ya fétiche to ya technique. Ya kisi, tota nini, Shakira to Edingwe to Sibolit to Mabokotomo to Magelo to penani. Shakira ba komi 4 etikali mutu moko pona tota combat ya la reine Shakira. En tout cas, bobenga pona combat tota nani pona bo sepela na ebite le jour ya Noël to yo sepeli sabino to ko ya m'inviter to ko ya m'inviter ka jour ya bonana allo oui ndeko na biso akei na ebite bobenga esala ngai bien hai nabwaki nani nabwaka metele mazo allo mbote mama nango benga ko mona s'il vous plaît mbote benga ko mona s'il vous plaît Mabokotolo komi batu mibale en tout cas so ko 5 personnes to tse combat Mabokotomo déjà Mabokotomo mama Rachel lo sako na koto zali joyeux Noël na yo merci à toi kata pona bato zo benge beleto ya Mbappé bande ko misusu rapidement na ebite en tout cas na ebite bolimbisa ba message na kotanga mais na kozana pasa kotanga pona ba appel les côté belé champion local joyeux Noël na yo pona biso bana aïe moyen tanga ba message aux raté allo
Mbote yana ngobenga komona s'il vous plaît. Obengi wapi komona ni s'il vous plaît. Die. Randier. Joyeux Noël. Aïe aïe Randier katani na course. Allô? Allô? Numéro est ce qui n'a 90 na suka. Comment on s'il vous plaît? N'a obligé au katayo. Allô? Allô? Magelo. Aïe, comment on y a au Benguapi? Jefte na kaluka lo sako na yo. Joyeux Noël na yo jefte. Toyota komba ya Magelo. Mutu moko deja pona Magelo. Allô? Numéro de suki na 90 na suka. Oza en ligne. Mbote maman bengo comment s'il vous plaît. Oza komba nani? Ah là là, nazo obligé au kata yo. Allô? En tout cas, vous comprenez. Ce que au bengi et faut la pemena TV, au kasoki na yondo koti parce que TV bazo benga, bazo kota mais bazo le belo côté, bazo le bisa crédit inutilement. Allô? Numéro na suki na 37. Allô? En tout cas, bappel les autres tellement bien que bo to kana ngana bino mato kuta na to zelana ensemble awa boye pe beleza esali bien. Allô? Oui, en tout cas ndeko na biso numéro koni na bi ke wana batanga brazane ba benga mina ba mewe koni okota ki me obimi. Allô? Allô? En tout cas, l'appel les autres tellement ébélé, bon comprendre, ngai, ne to kananga bino ke notre kozala ensemble awa. Allô? Mais ngana zoe bate. Ogoga na yambio, omiyo kina baki soki ozi appel, il faut oyo kaka pembeni ya TV. Ce qu'on qui n'a pas à le faux oyo kana soki za yo toyote. En tout cas, et salanga pasi mingi na tia komba ya nani pona SPC nani. Etikali mutu moko pona Shakira batu 4 pona Magelo et puis batu bi bale pona Edingwe et Bongo. Allô? Allô? Mote mama ya na ngobenga comment s'il vous plaît? Papa Kaviel. Olobini s'il vous plaît. Tota komba ya kisi to ya technique. Edingwe. Batu misa tu pone Edingwe tikali mutu moko pona tota komba ya Edingwe so etikali batu mbale pona komba ya Edingwe pe mutu moko pona komba ya Shakira. Allô? Naloba nini? Je m'appelle Maboko ya Nzambe. Je m'appelle Maboko ya Nzambe. Je m'appelle Bandeko Maboko ya Nzambe. Allô? Magelo batumi baletikali batumi sa tupana ta komba ya Magelo tout à makolo à la seconde. Na ebité donc au pire que au commune bengelité kombonanité mais au bien comment Magelo c'est le bénéfice que tout ça ngo soki bato ko 5. Allô? Mbote hapana ngombe comment s'il vous plaît. Allô, benga comment s'il vous plaît. Nazolanda 565 au benga comment s'il vous plaît. Ozolo bater nazo obligé na kata yo. Ya nani? Ya Magelo. Ok, bah Magelo est comme 3 personnes, et trali 2 personnes pour Magelo, 2 personnes pour Ndingwe, mutu moko pona la reine Shakira. Allô?
Mbote papa nango benga okumuna s'il vous plaît. Banangaba, le Sako, contribution. Combat fétiche, il y a technique. Technique, combat ya nani? Magelor est un fétiche. Magelor etikali mutumoko. Shakira pe etikali mutumoko. Edingo batu mibale siboliti batu 4. Na ebite no mabokoto mo batu misatu. Nalo banini. Allô? Mbote wapana ngobenga kwa s'il vous plaît. Na Rolanda 565 numéro na Sukina 051. Obengi wapi kombo nani? Papa Congo na commune Selembao malheureusement crédit Sili. Aïe. Allô? Allô? Obengi wapi kombo nani s'il vous plaît? En tout cas, numéro oyo engesenga 2 fois. Sondage nange simbaka bongo te. Numéro wana esengi ekosenga 2 fois te esa bien te ba message oya ebele moyena tanga ba message wana nyonso eza te po ba pele ezokota chambula donc na kotanga ba message musu sima. Allô? Mbote hapa nango benga komona ni s'il vous plaît. Allô? Naloba nini? Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Aïe. Allô? Allô, papa? Mon maman mbote na yo joyeux Noël. Shakira Rogi 5 personnes. D'été, papi, fala. Telanga combat à la reine Shakira. À vous. Je m'appelle Maboko Yanzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Et dis-moi paloli bango na ndenge mokete. Toleka.
Shakira diable. La reine Shakira diable. Diable. Moi c'est Ndoki. S'il vous plaît. Je m'appelle Maboko Nzambe Makambo Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Michopo. Aïe, naebite na lobanini. Oui, je m'appelle. Naebite na ndako kuna bi maboko ya Nzambe. Aïe. Nabanda no. Ah! Allô? Maboko ya Nzambe, bonjour. Obenga comment s'il vous plaît? Bonne joyeux Noël. Freddy bana nyoso monga fula kota mupanza lemba kuna mupanza lemba wana losako na bino pesa yamabo nayebana tana Shakira ngote na olukela bale te ebongola bale ndenge ndo beta kana pale mwasi aboye yango abala pe Allô? Mbote maman nango obenga comment s'il vous plaît? Nani? Bon, yebizaka olingi kombani ya kisi to ya technique. Aïe, ozo bate na ko bisa ko kata yo. Kisi nata kombana nani? Komba edingwe. Antoine essaye komba edingwe batu bakoki 5 na zote la binangolo kwa na uto bundisa komba moko na bakisa mutu moko. Sobo bakili tabisa mutu moko na te komba edingwe. J'appelle quand ça injustice. J'appelle edingwe ba bakoki 5 mais na bakisi sur tabisa mutu moko. Allô? Bonjour. Joyeux Noël, pareillement. Ah, Papa Roger, n'a pas bien calé. Au bout de ça. T'as un point à dingwe. Combat ne faut changer mon anangote. Le bas moule ne dingwe peut-être que ça là. Point ne dingwe na anangote. Na ebi combat on mène na anangote. Nataka combat edingwe. En tout cas, n'était pas là. Naza obligé de faire un combat edingwe pour na bakoki déjà 6 personnes dans na choité à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makambo Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Qui se nourrit des intestins des autres catcheurs. Oui, c'est la danse. Ça s'annonce très bien. Oui, ça s'annonce très bien là. Ça s'annonce très bien là. Voilà. C'est un deck qu'on veut laver. De cette zik. Et voilà. Avec sa marche de dindon. Cette cadence de dindon qui fait bouger le stade. Il n'a pas besoin de moule, mais il invite l'éléphant. Abi yo okoyoka. Nazo beta moule lelo et bongo yo komona. Mais c'est tous les quartiers qui entrent. C'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas ça quand même, non? C'est pas un match commun, tous contre un. Ça ne se fait pas. Vipère, où est-ce qu'il est? Ça ne fait pas. Maman, elle est là, ça, personne m'en a été. Oh, c'est tout le monde là contre Edingwe. Oh, c'est pas bon ça. Vipère, Djamin, intervenez. Vipère, Bazawapi. Edingwe qui a réussi à se relever. Edingwe est debout. Il a réussi à se relever. Tout le monde est dehors.
Moule qui a réussi à hypnotiser Dingwe. Landaye, il demande sa musique. On va lui demander de balayer. Moule, Landaye, Moule, Landaye. Oh, Landaye. Et Dingwe dit, ce n'est rien. Et il est hypnotisé. Il est hypnotisé. Il est hypnotisé. Comme un petit enfant devant son père. Comme une petite fille devant sa mère. Oh. Moule qui s'endort. Michopo! Il demande le feu. Non, le climat change. Le climat change. C'est un zombie qui est arrivé sur ces rings. Oh oui. On amène le couteau dessus. On amène le couteau. Non. Maman, elle amène le couteau. Eh non. Eh non. Moule va mourir aujourd'hui. C'est son dernier jour. Le 8 août 2019, la mort de Moule, ici au stade Kasala Bonzola, de Mbujimaï. Et Dingwe qui avance avec ses couteaux. Il va déchirer le ventre de Moule. Oh non. Josie, nous ne sommes pas dans une salle d'opération. Est-ce qu'il va déchirer le ventre? Est-ce qu'il va déchirer le ventre de Moule? Et c'est la réalité. Ici au stade Kasala Bonzola, on est en train de déchirer le ventre de Moule. On est en train de l'opérer. Opération Michopo. Opération Michopo. Opération Michopo. Les catcheurs de Mbujimaï qui sont en train d'entourer le ring. Les catcheurs de Mbujimaï qui entourent le ring. Les catcheurs de Mbujimaï qui entourent le ring. Est-ce qu'on va l'opérer? Opération Michopo. Est-ce que ça va se faire? La question que tout le monde se pose. La question, l'arbitre vient de fuir le ring. L'arbitre est encore là, debout, le pauvre. Est-ce qu'on va l'opérer? Est-ce qu'on va l'opérer? Est-ce qu'on va l'opérer? Les grands ouvrez grandement les yeux. Et les petits ouvrez petitement les yeux. Pour éviter des cauchemars. Oh non. Oh. Est-ce qu'on va réussir à l'opérer? Est-ce qu'on va réussir à l'opérer? Moule, les pauvres garçons. Qu'est-ce qu'il était allé faire sur ces rings? La réponse, ah oui, je vois les intestins sortir. J'ai vu quelque chose. Oh non. Oh, les intestins sont à l'extérieur. Les intestins sont à l'extérieur. Wow, les intestins de Moule. Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va manger? Oh non. Et il mange. Les petits ouvrent petitement les yeux. Et il retourne les intestins déjà bouffés. Et qu'est-ce qu'il tire encore là? Je ne suis pas médecin pour connaître les parties de l'intérieur là. Là, tout ce que je sais, c'est l'opération Michopo. Opération Michopo. Et là, Dingwe n'est pas un homme. C'est un zombie tout simplement. Il faut que les fois puissent intervenir. On laisse les pauvres se faire dévorer de la sorte. Oh non mon Dieu. Opération Michopo. Ici au stade Kasala Bonzola. Et Dingwe Moto Nangenge est en train de lancer un message fort à éléphant. Oh mon Dieu. Moule. Et non. Oh mon Dieu. Oh my God. Et même Dingisi n'en revient pas. Et même Dingisi a le main à la tête. Et même Dingisi n'en revient pas. Et il a l'estomac avec lui. Il a les intestins grêles avec lui. Il a les gros intestins avec lui. Tout est entre ses mains. Et là, il est en train de sortir du ring. Et Dingwe est en train de sortir du ring. Boluki Makambo, Boko Sili Sanglo, Boluki Makambo, Boko Monango. Et Dingwe qui se promène avec les intestins.
Edingwe qui se promène avec les intestins. Edingwe qui se promène avec les intestins. Il veut montrer ça au public. Il veut montrer ça au public. Il veut montrer les intestins au public. Tout le monde doit voir de près ses intestins. Edingwe qui se promène. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Joyeux Noël la bino bandeko. Michopo. Tolie michopo na Joyeux Noël. Joyeux Noël. Catch congolais. Na ebite. Allô. Maboko. Komba Maboko tomo. Na évité on a le besoin de salir tricage. Beaucoup mis combien de personnes? Na évité faut dire on a un problème. Tout on a aucun de l'autre n'a parlé. Beaucoup mis combien de personnes? Ma Bogoto me commis 3 personnes. Et très 2 personnes. Allô? Mbote apala ngao obenga comment nani s'il vous plaît? Maboko 4 personnes. Aïe pas Congolo Sakonayo. Na éviter battre etikali mutu moko pona maboko tomu. Ya ngomba senga ba combat technique té. Bilo molinga technique té. Nki c'est bien. Allô? Mbote apala ngobenga comment s'il vous plaît? La Medina matete bana matete yoso lo sako parce que bosenga nga bakomba na ete Bozapo Mabogotomo ekoki 5 personnes naza obligé à côté la bino combat ba Bogotomo Régie Lukela nga koma moko ba Bogotomo kuna na se yango pona sinode ba ko beta nga lokwa moyibi ba mpule na kolela ba mafwidi mokili ekose kangai. Allô? Allô? Nazolanda 565 papa na ngai kombo nani? Nazo obligé au 4 numéro sur na 880 en tout cas na habité déjà zo luka komama Bogotomo yango bo moina na tete soki ba moni yango ba robwaki la biso yango régie a ebisina ki amoni yango dete ba bifala à vous dete ba bifala na habité et comme il peut à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka.
m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Naloba nini. Oba komba oba lelo ngomako na baki na ko popola bakomba ko popola. Na ebite. Allô? N'habitez, mettez force universelle. Force universelle. En tout cas, mettez un force universelle. Tout ensemble, là, yo. Allô? Bien, très bien. Sibolide. Batumi balé la basengi, yo komi deuxième personne au sein combat Sibolide. Ce qui vous commis 5 qui n'a pas yango. Ok. Na habité naloba nini force universelle en 3 mètres le sac on a côté ozali naloba nini ba jeune na bino belé donc allô comment magelo obenga comment nani obenga wapi kombo nani bana njili lo sako na yoki na wata komba magelo on dirait crédit au bondela. Écoutez comment ma gueule bon, bon attends c'est la moqué. Hein? Allô? Bah qui c'est nini? Jimmy hein? Yebi sa atine na ba kombana eh. Allô? Mboto bengi wapi komo nani? Welcome olobi nini? Edingwe. Ok, c'est que Olandi na retard na utenda kuta komba Edingwe moko. En tout cas bolimbisi dete ba bifala tsheba so kombana ni moko ya technique pona batu nyos balinga ka nkisi. Balingina bango technique te balinga ka nkisi. Na kosuka wapi ngai? Mais yusko bako kacha kombo salite kata mais bino boni ka kisi. En bolingi technique. Bolingi na ka nkisi na nkisi. Mengana lingi technique kasi. Dete ba bifala tsheba so komba moko ya liwanza to mwa ndenge ni Congolais pa bunba Congolais bunda kitoko ba beta na ba spire. Maître liwanza a bete ki munda ningo sakana te tout ça spire na mkolwana osala biso bien à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Babibo s'abonner na Mardoché 4 Steve Dojek Palobi
Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Allô? Allô? Aïe, au benga rapide pour votre avant au quotidien. Au rebelle côté donc na éviter. Wana utote même peu technique hein, pour na essayer technique peut vivre na Congo. Allô? Bonjour, papa Ngobenga, comment est-ce s'il vous plaît? Comment on Dimitri? Ouais, contribution de mission. Combien d'années? Sirène les blancs, bah c'est un babi balé. Ouais, makala to ya nini? Ya bumbu so bumbu. Ya makala. OK. N'évitez donc wana na teba combat technique pona bozo sina na combat technique na ina sebino ke boy ka pasaka bikamusi ba combat technique be buna boni ba spire bo moni ba RKO bo mani donc bete ba fala tena na combat ya 5 chantier moko pona ba toloko ba so combat technique tena combat technique na ko bo ba okati congolais salité na tagi technique fétiche bo finga ngot na tepe technique dete be fala à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Après match à 4, Ninja Tikakenda Felili est bon préparé. Quatrième coup de sifflet pour 5, 6e coup de 5e coup de sifflet. 5e coup de sifflet pour Mata Kouloussou. Mata sur les rivières. Après ce combat, dernier présent, ABC. Amanda Tigé. Après ce combat, dernier présent, ABC. Après ABC, dernier présent, match à 4. Les cas de Robert et mis contre 6 compétitions. Après ces compétitions, Ninja Tikakenda lié. Après ces combats, dernier présent, ABC. Après ABC, dernier présent, match à 4. Après match à 4. C'est le président 5 champion Mata Kouloussou.
m'appelle maboko ya nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka nakoloba te aïe oui je m'appelle maboko ya nzambe je m'appelle champion lokale maboko ya nzambe naboyi na ngai mwanda azandika bambanga kona lela mama fidi bango bino bosekanga bandeko mwana ya mbesuli meona eza te nakomi na suka joyeux Noël na bino nyonso ba bonne fête kote bozali meona suki na 954 na koyamba lisusu te po minute na ngai esili nazorapele bino boye koloba aïe dimanche ya le premier tozana bino awa de 13h à 17h tozo fiakola na bakatiere na plateau tozo fiakola na yebisi bino soki okotya mbongo te nga na kotya mbongo po oyo na oyo maître 5 chantier oza invité awa maître loboko oza invité awa lion animal oza invité awa maître shek oza invité awa maître comme Golbert, maître Golbert, aux invités, maître Migolba, aux invités, maître Teikilo Koloboko, aux invités, awa, et bongo, maître de Bastro, aux invités, baza tellement, et bien, mon wa combo mingi, ezate, ba féticheur, puis baza invité, awa, torotine, invitation, en tout cas, dimanche, vous allez, ébélé, liboso ya TV na bino ya Arc-en-Ciel, de 13h, toko palola, nabakache awa, et koinda, toko taba mbongo, nani akolobana nani na kota muninga musapina lisu na kwesa bino te soki nini koleka awa soki nini koleka na kwesa bino te na bandiko bo babanga na batoyo bakotin batinda kinga batinda kinga gikaen batinda deja namte to boka bana babanga to so batinda so batindi te to boka esute na boki mama igeti fala kata rasisa na kio lia soso Maman Igeti Fala, Joyeux Noël. Oui, nous sommes tapés Joyeux Noël. Na Congo, Joyeux Noël na pote zaka Joyeux Noël. Au saluer mutu. Mais ana Congo la somme taïso, Joyeux Noël so qui sombe belanga. Si ko yoka bat Noël, ça va Joyeux Noël. Et loka na otinda baba sala yinyo. Maman Igeti Fala Joyeux Noël na ope maman Chantal Awazo. Maman Chantal Awazo Joyeux Noël na yope. Viens là Prosper Bakine ba Joyeux Noël na yo koto zali Prosper Bakine. Bonne fête. Kaka nene to baka 100% kat congolais pour Prosper Bakine. Viens quitter la mokonzi pe na bosente Jidex Massamba ba Joyeux Noël na yo Jidex Massamba en tout cas soko solo li te kilo makasi. Kaka nene zalaka maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank franc congolais kaka nene babaka franc congolais ba Joyeux Noël ngo maman Nicole Kanda pe Niket Kapende ni Joyeux Noël na Niket Kapende kapela di Niket Kapende to koliate kaka nene zalaka toujours maman Janine Bokopolo maman Janine Bokopolo pe na bozo de kolba maman sœur Liliane Poutou sœur Liliane Poutou c'est Liliane Poutou, joyeux anniversaire, pe joyeux Noël na yo, anniversaire mbotama elamu ya nkolo, pe bon anana na yo, kaka nete baka, c'est Zizele Botende. C'est Zizele Botende. C'est Zizele Botende, joyeux Noël, bonne fête, pe sous ça la bien makasi, comment ça la tebo ba Nairobi, maman Jeannette, Bouele, maman Jeannette Bouele, ya ngwana pe na bote ko boka bongo vraiment na boaki maman Lili Bouele, ya ngwana kasi pasteur Brown Bomalika mon pasteur que je respecte ba joyeux anniversaire pe bonne fête na yo ya 2023 mokolo elamu ya 2023 bokoti na nkolo nzambe pe berger Etienne Bokopolo mon pasteur berger Etienne Bokopolo ba bonne fête vraiment 2023 elamu na yo kaka ndenge ezalaka so na boka batu nyonso seki na sema bima kasa baki tu e fan na ngai ba o bataka ba crédit ko benga po na champion local to sola kitoko na Braza na Kin na Angola na Matadi biso batu ya Weso ka ndenge zala toujours ba Joyeux Noël na bino kuna maître Hercule pasteur Awambi
Pasteur Awambi kuna na Braza donc Joyeux Noël na Pasteur Awambi ndeye moko na Mama DS Joyeux Noël na komi na suka kolba kana kwa ki bio technique ko banda na bandina nani tabana kwa bio technique bose ko boka gika n yo pa bio technique te yo na animation gika n animation na bwaki abaki na ngaso bwaki ete alandanga chaque jour obeta ngai Patricia Beledou na bwaki yo Joyeux Noël na koto za kuna ka ndeza toujours bio technique mo mbako bana mo DG Titelongi mokonzi atongo na bwaki yo vraiment mon DG que je respecte beaucoup Titelongi ya ngwana pe modete papi fala wandi maraketo bomba tant vraiment pour la tolobela catch bato ba ça que catch congolais et mata to promouvoir ngo ke liboso dete papi fala ka ningizaka tana bwaki na boki momoka Mos na bwaki Berit na bwaki suka nani Stéphane babosa na komona trop petit na ngai yo mtotaka ba mait Stéphane Fala donc na mera leki ana auta ba mikilele so bo mera leki ya mikili yango et puis na bota nite mutu nanga nani akombe kibi fana bwaka na bwaka te na okata te so bwaki ete nani directeur na ngai directrice na ngai nani Rose Masangu mama Rose Masangu obi na bo na ba na okata te so na bwaki ete bike moko kipe mikili na biso na kini kobosa na mincho zo kama malili ya poto donc esimba mama Rose Masangu ya ngwana penza die ko na kinkole ya ngwana ne moko na bosa inte Rose au moi donc nkande te lo baka toujours princesse bébé princesse mwana ya phénomène au moi trop fier pe ya ngwana comme na suka ko ba Benjamin Mosiboni Christian Matissa, Jonas Maza, Miranda Joseph, Diane Omoi, Nani Lisusu, Bino Nyoso, Biro Nanga Technique, Maman Jolie Miluala, bonne fête, Mirador, Mira, ya ngwana nani so bana bosani. Na boki bino belé lelo, na boki makima boki bino belé, ndenge za la kaso na bosani ko bosate le premier tour.